na tout na non question kaka to les kango wana pena to kota na moi terrain est-ce que na bana o do ba wana est-ce que prophète ou fétiche na kota na musala ya nzambe na yebi yango zali ezali to qu'est-ce qu'on a ngona wana bazo sa ya nzambe na bakisi na banga bokoko na famille na bango misusu bakoti na franc-maçonnerie mutusu bakoti na ba maïkari baza na ma rose croix misusu bazwi banzela ebele ya des pasteurs pédés ok baza ebele ba pasteur baza mais baye pe batelemi na cher atei na ye asakoli batamboko balandi ye moni awa lelo bama ojuge bato par rapport à bamambre au cas tu as 1000 membres à 500 membres ils sont déjà vrais voilà non voilà la Bible dit c'est le vrai des faux prophètes et les faux Christ voilà bah comme même un niveau bah autant un miracle ya makasi même un niveau ya makila na likolo ok Matthieu 24 mais ne les croyez pas voilà nous sommes infiltrés par des faux serviteurs du diable des faux serviteurs de Dieu des serviteurs du diable qui se déguisent aux serviteurs de Dieu nzambe kasi bakota na bango na makambo wana bakoma croire na basali ya nzambe non ils ont besoin de lire la Bible tout miracle toute prophétie doit être fondée dans la parole. Okay. Dans la parole. Donc, Bazan a besoin de comprendre. Moïse a bêti de terrasser par Nyoka. Moïse a Zune a bêti Nyoka. Mamasa fora pour bêti a Zune a yé Nanzoto Moutou, Ligoro. Oh, qu'on est bon côté. Nyoka me l'a expliqué. Moïse a Zune a Bambina c'est Nyoka. Mamasa fora ba Zune de Bambina c'est Nyoka. Nyoka. Voilà Nyoka. Non, écoute, même miracle. Donc ça va bien ba nzete. Mamasa fora ba boki nzete Nyoka. Moïse a boki Nyoka. Donc même miracle. Mais le problème, ce n'est pas les miracles, c'est les résultats sur le terrain. Voilà. C'est les résultats. Je me dis résultat Nyoka Moïse, Amélie Banyoka. Il y aura des miracles comme Mélama. Un miracle comme le Kouta comme Mélama. Et comme Mélama. On dit professeur le Kouta, on est en sancité, et petit Nzoto, et Baganyame, et prophète, Daddy, Loba, ça y est, Daddy. Avance, Daddy. Il y a mon Daddy, avance, il y a mon victoire, Azak pour avancer. Or, à la lumière de la parole, voilà, Dieu est en train de regretter. Si elle a bêti ma boca, il y a la maison de Malamu. Mais Nzamba est bio. Mokolo ya suka. Batu ya lolenge wana. Ndenge bakosa ba chrétien bana na Nzambe mususu. Nzambe apesa batu bakosa bana na Nzambe ba punition to na biso bana na Nzambe to landaka. Bino basali ya Nzambe to landa basali ya Nzambe ya lolenge wana. Biso to tozala. Merci. Mais il faut d'abord comprendre. Les chrétiens doivent comprendre. Ils doivent comprendre que nous devons la mettre dans la révélation. Ok. Jésus a pris ma discipline. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Jésus a pris ma discipline. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Oh, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes. Après, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis, ma fils de l'homme? Père Alobi, Dieu le Christ, le Messie. C'est-à-dire qu'il y a une vision. Avis révélation, monsieur. Avis Dieu le Messie, le Fils de Dieu. Je vais répondre, ce n'est pas la chair et les sacs qui t'ont révélé cela. C'est l'esprit de mon Père. Vous s'accrochez à un homme de Dieu. Voilà. Sinon, au Koya, la version de la un aveugle peut-il connu un aveugle? Tomberont tous deux dans une fosse. Ceux qui sont aveugles, il y a pasteur aveugle du royaume. Il y a même mon ami aveugle. Il y a même aussi un liboulou moko. Est-ce que
eza bénédiction na bana to na babate o bino obatela bamona oki ya bareseau sociaux boye bamoni nudité ya mosali ya nzambe omona onde bapiblie ye to abimila mona effication ya biba jango nde ekomi na minute lisusu mpe toyoka bapetani omona mosali ya nzambe okata makinu ya fali okata makinu ya wera to ya héritabi wana bapeti na nga soki yo mosali ya nzambe omoni mosali ya nzambe moko oloba bongo est ce que abungi to azaka na lini wana na terrain wana te mais réalité non oza serviteur de Dieu natangi mpe kombo ya motu te nabi komona basepele dans la réalité un homme de Dieu a na respect na ye na valeur na ye et puis na respect ya parole akosala moto si vraiment la mosala nzambe akosala moto alors banudité wana moto avana bala na nzambe moto avai na ye akomi ele na telefone afungola telefone o pasteur intel il n'a pas péché il atali ka atali pa longo lina tomona na bible mwana aya mona papa ameli masanga atikali boye azala mais oyo ayaka asipaka kasi mwana amoni mpe pasteur etel aye agangi botala pasteur kingani tala différence owe ezalaki kamandeli alangwe tu vois mwana na ye aye adécouvrir nudité na ye amoni alalaki nini mwana alongoli bilamba te amoni ye ke papa alali akelibana bien ebota papa mosusu masanga eta nde commission wanokoma be eza lokola mosala nzambe ofandi mokongo apense abima na yo ye na pense abima no mpo asambusa yo abimi na yo ale asali yo baje wana afilme yo azwi akindi celui qui est moti non mais peu ya papa bato bayebi na bala basala bacampagne batondisa ba 24 novembre bayebi mpe abeta mpe martyr oui abeta mpe martyr eza problème te lelo mpe esalamaka nango problème na ngai ezalaka ake yaka na nzambe asolo problème eza te yaka nde na nzambe asolo oui problème yango ezali yaka na nzambe ya solo pire samina yaka na nzambe ya solo banani nayoki wana obi wana bapapa message oyo ezokende direct na mama chouchou de Londres nzambe mpona yo opardonne mwana mwasi yo je le verrai ailleurs songo bolimbisa c'est parmi tes amis oyokana lisusu te pardon oko accordé ye eza porte moko efungwami mpona bachantier ekende liboso efungwami makasi kana pardon po accorde moto wana mpona mwasi efungolo batera construction makasi Ma chaîne de sexualité, ma chaîne de qualité. Na koleka nanga na shamba ya Sativi, na koleka nanga na shamba ya Sativi. La chaîne, ma PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.
Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Koangola qui est toujours présentée par moi, Danity Manga, votre humble serviteur au lelo déjà, Danity Manga, apesi Maman Nae Mabia Star, Kololoko, Coco, Coco na combo déjà il y a Darvi Tumanga, ou déjà où t'es Kobotama Lobby, et là je tiens directement à dire merci à vous tous c'est ça que soutenir chaîne Nabiso Mabia Star Télévision et surtout votre mission ko Angola o isangisaka ba Angolais, isangisaka ba Brazzaville, isangisaka ba Congolais, pourquoi pas partout dans le monde entier. Et là je tiens directement à dire merci comme ça à Christopher Songo, moi mobali wazanga elokote nakati à Londres wana, et pourquoi pas hein, là c'est quoi. Je dis de big salutations comme ça à toi, maman chouchou de Londres, moi si Yambinga, moi si Bio, moi si Nzambe, na kati à Londres, wana muta contrôle la basi tout na Londres, maman chouchou de Londres, et surtout bah, bonne guérison aussi à toi. Et pourquoi pas de dire de big salutations comme ça à le grand réfugié. Là je vois Dadi Ilenda, je vois aussi Fola Mazambi, Raya Kitendi, je vois Angèle Loué Monastar Azastar, je vois Pati Mwasi Nzambe, Justin Gokala, Binonion Sobo Soutenaka Mabia Star, je vois Jean Sivoula, Thierry Wayembe, président Gabi, Nakati à Londres, j'ai pas mal cité tout le nom, hein, et pourquoi pas de dire merci comme ça à toi Dadi. Papa Pasteur Nabiso a s'arrêté au bon de la peau Nabiso. Merci déjà na ba bénédiction Pessi, Darvi Tumanga et notre mamie, la patronne de cette chaîne, Maman Mabia Star, Kolo Eloko, Kolo Salompe, il y a Air Style où ils sont à Londres. Wana. Balobi dans cette émission, je ne serai pas seul dans mon plateau, je serai avec un prophète ou laquelle tu betana ma solo ya bana na Nzambe na ndenge esengeli na ndenge ya kafu parce que lelo oyo batu bazana kubunga mingi batu bakoyeba te bakulanda église nini batu bakubondela wapi église nini nde eza na vie église nini nde ekoki kopesa batu bomo ya seko batu bakoki ko rencontrer Seigneur Jésus-Christ ndenge nini batu bazana ba libungi na yende to kobeta ma solo na ye ceux qui n'ont na même pensée na caméraman nanga balancez les biso na nous pub na biso ya abonnez-vous et puis tozonga na plateau pour bomona invité nanga ya mukolo lelo le prophète de la nation. Vous allez découvrir son nom et na yebike botala ka epemeni et boyoka bonzambe o izakati na ye. Pub s'il vous plaît et puis on se retrouve tout à l'heure. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité, la collecte na chaîne de Santivi, la collecte na chaîne de Santivi, la chaîne la TV. Voilà, merci, le plaisir est pour moi de vous retrouver encore sur cette belle plateau Yamabi Star Télévision. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimé. Bonne santé. Zamba Zobatela, ça va. Vraiment, ce qui est pour moi, oui, ça l'a bien. Ça l'a Nzambe, bois d'optaka, attitude de mon koboye devant ba fidèle. Et ça l'a bango ba mona bonzambe katina bino. Pourquoi vous allez bon? Non mais ils ont obligé parce que quand je commence à Nzambe, aux lignes de vie mususu. Ok. Donc, il faut un comportement, un caractère mususu. Ok. Attitude mususu. Voilà. Et ça là que non pas la hypocrisie quoi. Voilà. Eux peneza yo, eux voilà. Pour eux ça basa la confiance. Batou basa la confiance. Ouais. Et prophète, je crois c'est pour la première fois que tu passes dans notre chaîne Mabia Star Télévision Awa. Je crois basa les Nzambe pe et belé bakolanda yo na Londres bakolanda yo partout dans le monde. Bakoluka non ba pe kombo na yo. Prophète Nani et puis voilà. Ouais, je suis prophète Yves Samba. Prophète Yves Samba. Et prophète Yves Samba a évolué
na ministère na ye moko o nzambe abengi ou soit azana kati ya mabuku pe mususu ya mosali ya nzambe moko. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère prophétique. Voilà. Na bani ministère prophétique na 93. En 93. Si. Obimaka boye yo moko. Non. Na bongoli motema. Parcours voilà. Na bongoli motema le 17 avril 87. OK. Na nzela archibishop Coutinho Fernando. OK. Bongoli motema wana. Voilà. La même année 87 na soyi baptême. Si. Donc on a évolué. Donc on a pensé mon armée de victoire. Voilà. Maintenant on a Coutinho ministre. Moi on a vraiment il y a armée de victoire. Armée de victoire. C'est la veut ça veut dire que bishop tozaki na archibishop avant armée de victoire banda. OK. Donc on a il y a Coutinho ministre. Voilà. Tant que ça porte ça activité na Kinshasa, ba campagne tout ça n'est pas so. C'est que Coutinho akabola ki pe na kati église na ye armée de victoire et puis ministère non, pas armée de victoire ça n'amte. Lui il venait comme évangéliste. Voilà. Aïe à celle ba campagne à Zongi. Voilà. Avec à former batou. Bon parce que baptême azoteya mais communauté chrétienne armée de victoire à l'époque exactement noté. OK. Voilà. S'il faut donc na kutanaki une fois na pasteur Moko Jean-Pierre Ngangeli. Oui, na pasteur Jean-Pierre Ngangeli tangu na komaki. OK. Traki na mambo voilà kutani au commune église ya sina yaki na campagne na nini na Ciné Palace. OK. Paladin à l'époque. OK. Voilà. Donc on arrive à qui pasteur Jean-Pierre Ngangeli na mona ki mambo Odia. OK. Maman Emi. Maman Emi Coutinho. Oui. Voilà. Pasteur Bavon. Voilà. Ah ouais. Moi kala. Voilà. Mais moi ko chapé ngai. OK. Bango nde na kutana gina bango. Tangu ko na komaki. Taba sambel po na ngana pasteur Coutinho. Ah na rai Joji mo ya maya. Voilà. Ah sambel po na ngalo bi Jojin. Ya maya. Ah sambel po na ngai. Tu serais un homme de Dieu. Tu vas servir le Seigneur. Voilà. Après, Batou, Bazari, voilà. Maman, maman Odia. Voilà. Maman Odia, maman Odia, Pasteur Jean-Pierre Ngangeli. Voilà. Tu sangana siko na bobimi na église ya Coutinho to bozaka wana na mama wana pe bosanga. Non, bango bazali ba servante na ba serviteur na kata ministre ya Coutinho ministre. OK, voilà. Siko biso na matonge to kende na bubu. Na bubu. Voilà. Oui. Dans le pont où il y a petit nanga Nujak. Voilà. Nujak ya vive la musique. Il y a papa oui. Ouais, tout à ce que sanga le pont na bango. Na cadre c'est l'île ka quoi. Tu qui m'a fait formation si. Voilà prophète je crois au évolua qui na maboko ya Coutinho pendant combien de temps? Non, veut dire que donc tant na bongoli motema ya donc na rozonga. Voilà. Alors qu'accueilli pour toi après campagne accueilli que tout kala ki na mama na plutôt Odia na partage un peu Ngangeli bango nde siko na continuer aux na bango OK na bango et à l'époque où on appelle ba morfon ya formateur de serviteur comme mingi ba campus pour Christ ba CIE donc ba mingi l'époque où on a évolué qui ceux qui archibishop aye toye ba formation toye ba campagne à salle musala zongi. Ouais donc tu évolué qui na ebongo ti to ça bazel ka quoi n'importe quoi on a donc veille au côté au bimia voilà. Et puis prophète j'aimerais tout d'abord parce que dans cette époque-là, moi j'étais vraiment tout petit. Est-ce que vous connaissez aussi Oxybone? Ouais. Oxybone. Trop bien. Voilà. Trop bien. Voilà. Lorsque Oxybone Ayaka na Kinshasa, on a déjà eu aux qui ministère na eu état que prophète ou soit na moment on a non, premier voyage na non.
Deuxième voyage, oui. Voilà. L'air à ôter, il y a la campagne. Premier voyage, non. Voilà. Deuxième voyage, oui. Ok. Elle est déjà serviteur. Ok. Alors, de juger, basali ya nzambe mususu ba utaka di banda ya mboka, oyo bino boza basali pe na kati ya mboka awa. Parce que so na okende moi muke, tout le monde ba Nigérien ba ko construire ba église na Congo. Oyo pe soka bambi mutu disakoli. Et kolata nzoto. Mais apparemment, il y a biso namonaka quelque part on dirait bana nzambe bandimela kabino comme si na moi baduti to non prophétie olingo lingate soki euti pa nzambe et tusimbaka motema siko mutu oyeba ndeni ke oyo euti pa lelo mbesko zo mo oyo euti pa nzambe le problème ba mankiona ba c'est non s'il vous plaît ba problème ya mankiona veut dire que outi na mundimi na mutu na ona malueka oyendele kwa na matonge voilà on paye moi $20 ok voilà ayo ko l'aveugle obikisi ok tebe makambo to koti ebele ba mankiona osu mutu na yo moko boyo soki wapi oye na ye o sakola ya ndima amen c'est vrai oui exact oui lokuta voilà yango ya moni eloko ngo sekonde eye ko nuire voilà musala nzambe voilà pe ko pesa mo ba doute ok na ba vrai prophète loko la biso ok donc do ça prophète loko la babino oh papa na sakola ka makasi na yebi nzambe lelo te ça fait 30 ans c'est ça bano nyoso ba sa ba buso bo ba seksanga yi bana ba osa buzoba bana ba zebele. Est-ce que prophète na tout na non question kaka to les kango wana pena to kota na mo terrain wana est-ce que na bana o loba wana est-ce que prophète on dit ma rappelle que fétiche moko kota na musala ya nzambe na yebi yango ezali to kenam to qu'est-ce qu'on a ngodan wana bazo sa ya nzambe na bakisi na banga bokoko ba famille na bango misusu bakoti na franc-maçonnerie mutusu bakoti na ba maikari mutusu baza na ba rose croix misusu bazwi banzela ebele ya des pasteurs PDB ok baza na Congo baza ebele ba pasteur baza ba PD mais ba yepe ba telemi na cher atei na ye asakoli batambongo balandi ye donc moni awa le ba mo juger bat papa ba membre voilà. Donc quand tu as 1000 membres, 500 membres, il y a déjà vrai. Oh, voilà. Non. Non. Voilà. La Bible dit qu'il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. Voilà. Bah, comme même un niveau. Bah, on a un miracle, il y a ma casse, même un niveau, il y a un kila dans l'icolo. Ok. Matthieu 24, le bien, mais ne les croyez pas. Voilà. Nous sommes infiltrés par des faux serviteurs du diable. Voilà. Les faux serviteurs de Dieu. Les serviteurs du diable qui se déguisent aux serviteurs de Dieu. Ok. Bah, coach Belé, comme on a prophétie à Bango, et tout en zote et zonga. Voilà. Et tout en zote et zonga. Oh, une prophétie qui vient de Dieu, ça touche le cœur. Voilà. Ça mène l'homme à la repentance. Voilà. Tu vois? Voilà. Quand là, ça m'a tout fait, quoi, on a une église peut-être $50, ndima exact. Mais c'est quoi prophète tous na piste oyo za wana ozala na 1000 membres ozala na nini mais kasi mutu des fois la peine en référence pour que les gens savent que nzambe ya prophète na biso yo surtout za na besoin to ya okuta e place boy siko bakomo luka nzambe wana nzamba za na place fixité non. Oh, nzambe oluka na mosali na nzambe kasi mosali na obité nzambe ya prophète la biso donc voilà pour dire donc voilà muta na posa ya prophète tel que tu es là muta otala biso muso a tout ami obi mosali ya nzambe oyo natalaka ye mosali ya nzambe oyo aloba makambo moko édifia kangai mais so nous en a posa kutana tout d'abord parlons tout d'abord de votre ministère prophète. Vous avez votre église propre ou soit aux anan appelés aux akoluka ko s'arranger pour que aux nzambe o ya benga wana
ovandisa esika moko ekoma lokola référence. Mais maintenant bandi église le 7 novembre 93. OK. Bandi église. Donc on veut dire que nabimisi 17 pasteurs. 17. 17 pasteurs baza ebele. Monsieur bana Europe, monsieur bana Angola, monsieur bana Gabon, monsieur bana Pono, monsieur bana Kisasa. Voilà. Monsieur 17 pasteurs dans ministère nangai. Le nom de l'église d'abord. Ministère prophétique. Voilà. Pour la libération des captifs. Voilà, OK. OK. Veut dire que na uta qui voyage moko en Afrique du Sud, nazaki na Lubumbashi, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Mozambique, Éthiopie, ba journée zoti ngai une année 6 mois. OK. Le temps nazongi la côté catastrophe na Simawa, bana on a tikela ki ba pasteur. Voilà. Pasteur basaki wana, veut dire que ba comme la course au pouvoir. Voilà. Baba Ouelela, nani et en fin de compte bakei. Voilà. Oya kena bateau, même loyer il y a église ba ofita tout suite. Voilà. Ba kota banunga mai ya ba courant, siko le pango longoli bango na nyongo ya nini. Il y a église. Ba ofita sombongo te. Le temps na ye na coûte église par terre, donc là je recommence à zéro. Tu as recommencé maintenant à zéro. Mais c'est comme ça dans Nzambe nga yebaka na batamoko boye parce que nga koli na Nzambe malamu. L'église fait pas comme Nzambe malamu. Ezaka na tamoko boye toto osambela kuna. So zata moyembi. So commettre bêtise moko boye na temps wana. Basala Nzambe ndike bozaka na makamoko bokangeli mutu mabondeli. Ah yelo kwa sali boye to kangela mabondeli. On dirait bolembisa pe logo wana hein. Non, chaque génération est en et parce que les bateaux ba baby église bongo et tant que yo oza na lumière na yo oza onzamba bengaki ozupe bango nzamba ordonné yo o sa nini o komisa bango pe basa na consacrer bango des gens voilà. Mais le coup là na libérer ki bango to ba banda ba église c'est bon ba zelanga so na yé comme ça on luka ba place na bimba kende ba évoluer ba nga musu bazali ah bango ba wole na bango avant ce sont mes enfants voilà na ko boya bango ba pe ko évoluer des gens OK bon ça musala nzambe OK donc ba sala pas tout si ba na nga bon ça musala nzambe donc c'est que papa aza mutema malamu nde baloba elanga ya nzambe eza munene mais la moto est grande il y a peu d'ouvriers voilà ba travailler to solo là toujours trop bien je les encourage mabeka basala il fallait ba futa ba mboko ya loi ya église il fallait que ba garder ba tout na rozonga ko garder sacerdoce voilà il faut garder ba membre ba tu nzambe tina rozonga mais ils se sont précipités basta ba ko sala quand on a yaki na bengsa bango ba pesi ba rozonga moko pour ngeza vraiment fondé te voilà mais ko ba ta musala nzambe. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Prophète, merci beaucoup parce que tu côté na moi nini wana to yana no na makambo yo ba mama na likambo eza na Kinshasa. Prophète na ibisayo. Est-ce que miracle est robimisa mutu? Biloko na nzoto. Et cause à la paix. Et où tu pas ya Nzambe? Ba jara biloko. Ba biloko lokola ba mpese. Musu mutabimisi mutu ligorodo mutabimisa mutu mbisi Thompson. C'est diabolique, c'est des magiciens. Pardon? C'est diabolique, ce sont des magiciens. Expliquez-moi là. Bon, il y a musu mutu ligorodo ndé. C'est ma magie. Mutu yota mutu maligorodo na nzoto ndé. Nzoto neza baite mbisi ndé. Nzoto bale. Au Mozambique, vous avez balayé. Bazar aventurier, ce sont les serviteurs du diable. Bien aimé, moi je peux tout faire dans la vie sauf Kosimba Kisi. Je ne peux jamais trahir mon alliance avec Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Il y a des serviteurs. Onzamba benga solo mokili siècle présent souci à succès na gloire et bungisi bango nzela ba kotina banzela mabe ebele voilà ebele parce que yo nzoto no mutu abimisi mbisi yo mutu nzoto na yo mutu emisi mbisi eningala c'est magie ben Nzambe pe musuba otala yo mais ils ont besoin de voir mais comprendre
connaissance. Jésus a dit, Voilà. celui qui croit en moi fera aussi le miracle que je fais. Voilà. Oh, miracle oh Jésus a ça. Alors, bah, Non, écoute. Toi qui es dans le contexte, celui qui croit en moi fera aussi le miracle que je fais. Ah, miracle Christ a ça là. Miracle après, il le fera plus grand. Voilà. Plus grand. Quand on dit plus grand, on ne dit pas la diversité. Que Yesu a mis à Mutumbishi, il a mis à Mutumbishi. Il a mis à Mutumbishi. Christ a dit, il en fera plus grand. Il y a même ok. Il y a 10 morts. Il y a 30, 40. Tout ça, c'est un miracle, mais quand on a aligné à Makambo et à Salaka, quand on dit plus grand, on ne dit pas que non, on le fera plus que. Ça veut dire que n'a pas diversité mususu que le cahier. Alors, bana nzambo kasi bakota na bango na makambo wana bakoma croire na basali ya nzambe ya Congo. Non, ils ont besoin de lire la Bible. Tout miracle, toute prophétie doit être fondée dans la parole. Okay. Dans la parole. Donc, ça a besoin, il y a qu'autant la Bible de comprendre. Voilà. Moïse a bêté, c'était nassé par Nyoka. Moïse était, Azun était, Abeti Nyoka. Mamasa fora ba beti kuna Azui aye na nzoto mutu ligoro. Oh, kokende bongo te. Yoka ngam expliquer. Moïse Azun était, abambi nassé Nyoka. Mamasa fora ba Azun était, abambi nassé Nyoka. Nyoka. Non, écoute, même miracle. Baina banzete. Mamela fera ba boki nzete Nyoka. Moïse boki Nyoka. Donc même miracle. Mais le problème, ce n'est pas les miracles, c'est les résultats sur le terrain. Voilà. C'est les résultats. Tout le monde dit résultat Nyoka Moïse, Amélie Banyoka. Banyoka. Il y aura des miracles comme Mélama. Voilà. Bah miracle de le couta comme Mélama. Et comme Mélama. On dit professeur le couta, on est en sancté et Betinzoto. Eh, baganya men, eh prophète, daddy loba, say, daddy. Avance, daddy. Il y a mon surtout daddy avance. Il y a mon gloire. Aza quoi avancer. Or, à la lumière de la parole, voilà. Dieu est en train de regretter. Dieu a bêti ma boca bio, musa la maison qui est malade. Mais nzamba est bioté. Jésus a le bien, ces jours-là. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles à ton nom? Bah musulman, bah bouddhiste, bah tu nyonso wana. Bah chrétien. Non, on a dit bah musulman, bah bouddhiste, bah tu nyonso, bah kimbangiste, bah tu nyonso wana. Bah ça un miracle à comment ils sautent. Ce sont les chrétiens qui le font. Ok. Ce sont les chrétiens. Ok. Alors il dira aux chrétiens, je ne vous ai jamais connu. Qui dira ça? Jésus. Ok. Alors, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Donc, prophète, s'il faut dire, pardon, Bouddha, musulman, kimbangiste, bango te bango aneka. Non, tu n'es surtout après ça un miracle na komba yesuté. OK. Comment Yesu pesa milara ba chrétien. OK. C'est quoi le biboui? En ces jours-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Il n'y a que des chrétiens qui prophétisent au nom de Jésus. Madame, je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire, vous donnez des prophéties qui ne venaient pas de lui. Vous faites des miracles qui ne venaient pas de lui. Vous avez votre source. Voilà. Un peu ça miracle, un peu ça la prophétie. Voilà. Na katanga na mula frère pasteur Mugaya bakata kata banzolo ko na lolem so ba no profiter ba fa nda kumoko. OK. Tu vois là ba musu ya bon Jésus leur dira ouvertement. OK. Abi je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai ouvertement. Alors prophète, s'il faut dire na bon matin na le balabango polele na tikalaka ko yeba bino te. On l'écoute le bino mais bosaki na boka abi je ne vous ai jamais connu. Alors comme
prophète regarde d'autres serviteurs, même Bao Baza Libanda, parce que cette affaire, Oto, Solango, Penana, Banana, Nzambe, Oyo, Batanga, la Bible, il faut comprendre matière, Yabon Nzambe, par rapport à Mouto, to Yambi, on a déjà Oyo, Nzambe, Penda, Abenga, Nandenge, Yasolo, parce que, n'a aucun lobby, petit Oyo, Basala Ramba, Jena Bango, Mike Wana. Donc, étant que prophète, on reconnaître peu Bana Wana. S'il faut dire, prophète, quand tu regardes d'autres serviteurs, Namakambo Baosale Paya Banana Nzambe, s'il faut dire, Bangonde Moto, Basako Belma Banana Nzambe na Libunga, est-ce que Mokolo ya Suka, Batu ya Lolenge Wana, Ndenge Bakosa, ba chrétien Banana Nzambe Moussous, Nzambe akopesa Batu oyo bakosa Banana Nzambe ba punition, to na biso Banana Nzambe to landaka bino basali ya Nzambe to landa basali ya Nzambe ya Lolenge wana biso pe to ozala frappé. Merci. Il faut d'abord comprendre, les chrétiens doivent comprendre que Moutozolanda il faut dans la révélation. OK. Jésus a pris ma discipline. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Jésus a pris ma discipline. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Oh, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes, et vous, qu'est-ce que vous dites que je suis, ma fils de l'homme? Père Alobi, tu es le Christ, le Messie. C'est-à-dire avoir vision. Avoir révélation. Révélation, c'est fait. Habitué le Messie, le Fils de Dieu. Je vais répondre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est l'esprit de mon Père. Pour s'accrocher à un homme de Dieu, voilà. Il faut avoir sa révélation. Okay. Sinon, na version un aveugle peut-il conduire un aveugle? Tomberont tous deux dans une fosse. C'est-à-dire, ceux qui sont aveugles, il y a pasteur aveugle du royaume. Il y a même mon aveugle. Mais si tu as prié Jésus et Dieu te donne sa révélation, on le sentiment. Aucun sentiment, vous allez tomber tous vous deux dans une fosse. Et parce qu'il y a un moment où voilà. Tu as ta mot un peu noir. Okay. Il y a pas mal de serviteurs du diable qui nous ont infiltrés. Côté belé. Or l'évangile, l'évangile, prophète n'a pas partout dans le monde. Et ça va passer. Habité bon mais ma biso wapi. Non, bien. Et ça va passer baouta ba Ghana. Bazoya awa. Bazo ko initier va passer à Congo. C'est au Afrique du Sud. Mais est-ce que bien vous avez rappelé na mutu moko azara loko la chef na bino non ou encadre ka. Non, on a chef d'église de révélation, chef à ministère à Moutouté. OK. Moutouye moko azandenga me mafina eh. Ouais. On a chef d'église de révélation, chef à ministère à Moutouté. Na mutayebi o azoluka na vina eh. Yo ba oya ko initier basali ya Nzambe aussi longtemps bino bozana eloko Nzamba pesa bino. C'est uniquement pour la faire comprendre à Nzambe que ta Nzambe ba na votre sentiment parce que l'église de Dieu est infiltrée. OK. Église infiltrée, nous avons des faux serviteurs, des serviteurs magiciens, des serviteurs sorciers, des serviteurs impudiques, des serviteurs ivrognes. Et surtout au moment na pe na bi mo sa Nzambe na tuna na eloko. Est-ce que eza bénédiction na bana to na ba pate o bino bo batelaka bamona na makambo onde tomboki ya ba réseaux sociaux boye bamoni nudité ya mosali ya Nzambe moko baza béni ou soit baza béni. Comment on a publié to ya bimi na monde explication ya biba jango nde komi na minute ah misusu pe to yoka ba pétage omona mosali ya Nzambe okata makinu ya fali okata makinu ya wera to ya iritabi wana ba petit nanga siko yo mosali ya Nzambe omoni mosali ya Nzambe moko olo babon est-ce que abungi to azaka na ligne bon comme on a terrain on a té nga lobi tant que dadi
mais réalité non oza serviteur de Dieu natangi mpe kombo motu te non nabi komona bazebele non dans la réalité un homme de Dieu akobi na bongo te na respect na ye na valeur na ye et puis na respect à parole voilà akosala mo te si vraiment ya mosala nzambe akosala mo te alors banudité wana banudité bao bapibi ya bango moto avai na ye amoni elie na telefone afungola tele o pasteur intel il n'a pas péché ye atali pa alongoli na ye omekasi tomona na bible kaka moko eloba mwana aye amona bolumbu ya tata abima agangi papa ameli masanga atikali boye azala modi mais o ayaka azipaka papa elamba non kasi mwana amoni pe abio pasteur etel aye agangi botala pasteur kingani c'est la différence Noé ezalaki tanga ameli alangwe tu vois donc mwana na ye aye a découvrir nudité na ya monde alalaki ni to mwana longole bilamba te amoni ye ki papa alali bolumbu akeli bana bien bota papa msoma sanga etande commissaire wana ko mabe za lokola musala nzambo fandi mutu moko a penser abima na yo ye na penser abima no pas sambisa yo voilà tu vois abimi na yo ale asali yo ba jewana filmer yo azu atindi c'est lui qui est maudit. Okay. C'est elle qui est maudit plutôt, c'est elle qui est maudit. Mais mutu oyo a fait un téléphone matali ba eli. Bon na respect na ye na respect musala nzambe akota na yeso yo nyata akolongola mbala moko ya problème te il n'a pas péché. Prophète. Mais celle qui est venu avec l'intention ya quoi ça mutu nzambe pas la ebongo ye na sa malédiction. Prophète, eza na question mo na ningi na tuna yo eza question mo ya makasi parce que to zo pe temps ya ovanda penda na débat oyo. Voilà. Parce que prophète na tuna nanu eloko oza na kondima na ba sero ba di na bala bazala ya otondisa ba stade ceux qui ba osa ba campagne bon de même supposons vous appelez ba Christo ba ye ba tondisi pe stade ou soit prophète tel que tu es là au bandi couper sa batu makambo eza ya ba vie na bango pe batu bazui ba solution. Non mais peu la papa ba dit na bala basala ba campagne ba tondisa ba 24 novembre ba stade du 20 mai pas dit n'a pas bêta martyr oui bêta martyr ils a problème te le no pesa la manango problème la ngai zalaka ki yaka na nzamba solo ba prophète ne mape ba ye ba tondisi problème ezate yaka na nzamba solo ba sonika futa pe ba ye ba tondisa oui problème na yanga ezali yaka na nzambe ya solo pire sans mélange yaka na nzambe ya solo ba tondisa ba papa na biso ba nani na yoki wana obi wana ba papa na biso oui siko prophète prophète au tangi déjà deuxième eza frère Nabiso Franck Moulaja olobi Franck Moulaja non deux troisième pour quatre on baiser belé zebeli makasi c'est que na ba chantre pe ba kotisi bana nzambe belé na libunga belé nzembo muso oyo ko kanisa lokwa nzambe po biso toyemba na biso oyebi na biso te ko déterminer boy bino nde ba oboza ba appeler siko nati kota ba chantre bondo ki côté belé belé ba mélanger belé sina ba chantre. Alors prophète yo nde otalaka ndengo otalaka bana na nzambe otali ke banzembo musu biso oyembaka yo motala lobi pena nzembo muto a mélanger nzambe mais batu bo oyemba ngo boye est-ce que so apeta yo prier pour na biso ba innocent to yemba na biso kaka te franchement na zo tanga te obondela pour na biso te obondela pour na batu mais pour na bango nzembo yo bono pour na biso ya ona obi biso ba innocent ngani to yemba ba nzembo na bango ba oba mélanger nzambe siko prophète pe o nzamba benga bondela nga luka déjà moko na luka yo na obise na yo kiyo boye OK eza bongo oboto eza bongo salini na bien répondre so eza bongo salini na bien d'accord on d'abord impoli nga na zuita omona sula na yo
gloire ya mutuka na ndako yango sali boy. OK. Nzamba akitisa yo. Bila ya susta. Ali mo na terrain. Azali ali mo na terrain. Azali to akufa. Azali vivant, ali mo na terrain. Ali mo na terrain. C'est anga raisonner batu bali mo na terrain. Ina makambo nzambe. Oui, ala mission. Emi yango. Na ba musicien kala to ya lelo. Misa kala na ce que bazarata. Te kasi obi pe ba petit o ba ye kala mingi tawa ba komo bebisa misala nzambe nde. Kasi c'est que ba petit ya sika. Na bino pe ba sali ya kala. Ouais, bon, problème ça que tu ba musicien pe ya sika. C'est que bazati. Kala pe bazati. Oui, bon, wana aza ba génération moins intermédiaire. Si ko lero tanga 4 lobi ke 4 utanga D. Mais ga yebi ba Denis Ngonde pe ba yimbela nzambe makasi. Si na bosanie on t'a Denis Ngonde, oui, Denis Ngonde na bosanie ali misanga. Denis Ngonde, obi Denis Ngonde. Na obi Denis Ngonde. Non, nga bi fang moulaja. Ari papa. Yo au Baxel nga Denis Ngonde. Oui. Ondimi Matou Samuel. Pe ayimbela nzambe bele na mboka. Nga za bizo ko mbatute. Na biso ka ke frère Patrice Ngoyi Musoko. Na bi oyo ngai na ndimaka. On a la confiance na bango. Ba sa mélange. Bango ndanga lobi. Frère na biso mo ayimba likolo yo zali. Yokaka libondeli nanga. Afin mbuta. A mélanger. Te kotanga ko mbatute. Mwana musique ya nzamba beta biso masapola batu misusu awa poto miyeba pete musique ezali problème ya texte ezo convaincre mutu na préférence ya mutu ngalingi disakoli na batu wana ti non eza lokola mutu aza na mokili otune misa préféré à lebi ferry eza normal ça je na ferry po azara convaincu na ferry tu vois ndeto za awa nganeti nzembo wana ya likolo yo zali yokaka libondeli nanga maya miso ekotanga elika monene se na yo wampe nana monoko ekauki lokola an wansko prophète ndo za boye osa campagne nzembo wana ebeta quelle option. Continuez tout ma question. Non bien. Ma question c'est au sac. Où tu les places maintenant? Ma question c'est il est internaute, comprenez que tout ça là Bossel Yadzabe, il est le prophète de la nation, prophète. Naningi le 8 mars uti koleka. Ba maman ba fêter les a journaux qui ils a concentré à une femme. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui te suivent étant que prophète de la nation. Après qu'on t'a fait na bango nangi kaka bazwa pawa moko boye na mosali ya nzambe mishu ba place baza na yebi ke bino nzamba alobelaka ata mibale misatu bazwa message ko te pa ya nzambe. Juste mutu o azana besoin message abenga ngai plus 243 89 41 43 840 00 243 89 41 43 840. C'est mon numéro WhatsApp. Ou benanga reçoit message na yo na par ya nzambe. Seulement on aura une lobby balata ma puta ebele lobby le baso na pantalon. Le bazongi na pantalon na ba mélange. Donc kamba mélange ndekandi femme eza ma puta na mutu ndenge prophète pendoza boy mélange ba mélange ati femme eza ma puta te. La femme c'est le cœur, la femme c'est l'éducation. La femme doit avoir le cœur d'une mère. Voilà. Eza ma puta te parce que il y a des filles au bazana nous peut-être na ba 25 ans ba 30 ans bazana mi thème ya ba maman. Et même bazana ba 60 ans, ils ont que le cœur des filles. Tu vois, la femme d'abord c'est le cœur, l'éducation. Maputa wana lobezaki na matonyawa maputa kolia ko mela ko bina yango te sali mwasi.
Le quoi la balade est Maputa. Alors, va continuer vie à Maputa, na mitema na bango, na éducation na bango. Ok. Côté mutu ala yi Maputa, après ba soigner ba bundi ba kabone mabe. C'est la police yi. Balade Maputa a fêté 8 mars. Ok. Pour la distraction. Ok. Moi si ba éduquer chaque jour parce que m'delo ba éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà. Toute une nation. Parce que moi, pour derrière un grand homme, il y a une grande dame. Voilà. Ça veut dire que moi, si, j'ai un rôle à mon dans la société. Ok. Rôle, il y a mon nez, il y a mon nez. Ok. Donc, ça veut dire que, 8 mars, nous avons une distraction. Nous avons une distraction parce que, et change d'éducation, moutouté, change à mouté, mais à moutouté. Et puis, quand moutouté, pour ta là, tu as fait Nabiso, à Tchekabelo, à Sal Bêtise, mais quand même, tu as prié aussi pour ma maman, pour une journée. Bah, on va contacter un autre temps, tout Sambélé Nabango. Bah, au monde, on a 18 personnes. Ok. Sambélé pour Nabango, tout on a Pessi Bango, orientation de vie, comment ils vont se comporter. Voilà. Ouais. Après le 8 mars. Au Pessi Bango, Orientation, comment elles vont se comporter après le 8 mars. Okay. Voilà. Voilà, prophète. Nous arrivons doucement, lentement, Yes. à la fin de cette émission Kouangola. Obi leto sur la boue, tant yo loba. Tant lobi obenga ki musicien mo bo na zongi na tu yo loba nga na raisonner kana mutu. Ah, musicien ngwaza masila. Obenga epo lobi na e. Obi na impoli. Ah. Abanda ça succès. Namboko. Oui, ça la succès. Est-ce que vous avez Thomas le coffre? Non, autant comme Mouto a été. Il était. Autant comme Mouto était. Assis là. Autant comme Mouto était. Voilà, merci. Là, c'était le prophète de la nation Oyo. Tozaki ne sengo ya ko yambaye dans cette mission ko Angola. Et voilà, Bozui Oezaki de la part ya Christ na Moussali Nzambe. Prophète, avant Toke Inasuka. Appelle Nino Koko Sala na basali ya Nzambe au bas 8 ans et biso na émission. Oui, les hommes de Dieu, ce que je peux vous dire, mes collègues dans le Seigneur, Au bas mélangeoté. oui, au bazar pur, va mélanger Jésus. Nous devons christianiser le Congo. Nous devons christianiser l'Afrique et le monde entier. On a besoin que Christ ait un auteur, Christ ait un spécial Voilà. dans le monde. Il y a des guerres partout, ce sont des signes de temps. Voilà. Le Fils de l'homme est proche. La fin du temps est proche. La Bible dit que la fin, Ok. et comme ils ont déjà pembeni, ils ont déjà ma guerre, ma kamwebele. Voilà. Nous devons imposer Jésus dans les cœurs des gens. Nous devons prêcher Jésus parce que nous sommes infiltrés par de faux serviteurs. Bah, Santal DPDG bimé, hein, prophète. Donc, à la minute, C'est ça, Batanzambe. Et puis, bah, c'est un Santal D. Donc, Santal est hasard. Oui, les hommes de Dieu, les fidèles de Dieu, les chrétiens. Nous avons un défi à relever dans ce monde. Voilà. Nous sommes infiltrés par de faux serviteurs. Voilà. Le diable nous a infiltrés par des serviteurs fétichés, Ok. des serviteurs ivrones impudiques, des serviteurs magiciens, Voilà. de faux prophètes, de faux pasteurs. Tous à la prudence, tous à la prudence. Prêchons l'évangile de Dieu. Pire. Sans Ça mélange. mélange. Moi, j'aime ça mélange là, ça me fait du bien. Pire, ça mélange. Nous allons qu'on a nous tout. Singara loketo tout. Kanisa mukwali boso nzamba benga kayo. Mukwali boso nzamba benga kayo. Akanga o singate. Akataka onzolo kote. Ozulele utu wapi. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Appelez-moi prophète Yves Samba. Plus 243 89 41 43 840 00 243 89 41 43 840. C'est le numéro WhatsApp. Appelez-moi. Toko Sambela et Nzamba ko visiter.
Voilà, merci. Là, c'est le message fort de notre prophète Yves Samba. Prophète Yves Samba, prophète sans mélange. Nzambe ba mélange a été. Ndeba maman Mabia Star, Kolo Loko, patron ya chaîne wa mélange Nzambe te. Ndeba maman na biso ba chouchou de Londres. Moi si mbinga, moi si bio, a mélange Nzambe. Mabia Star. Mabia Star, biso sko prophète. Nzamba Pambola. Nasuka. Chouchou de Londres. Pardon, chouchou de Londres, maman chouchou de Londres. Maman Nzamba Pambola bio. Siko prophète, biso na chaîne na biso avant gana conclure émission. Mère alobara mutu nyonso oleka, il faut aloba moi loko. Biso moi loko baloba kao. Siko prophète eloko nini akoki koloba na bana na Nzambe o balangie na maman na biso Mabia Star, na maman chouchou de Londres, na pati moi si Nzambe, na basali ya Nzambo balangi biso. Moi loko, prophète aloba ka moi loko pona bam. Na sakoli pona bino a nos années na bino récite. Na sakoli Nzamba visiter bino. Et boromona banguna na bino ba kokuya. Message oyo ezokene direct na maman chouchou de Londres. Voilà. Nzamba zoyebsanga pona yo. Oh pardonnez-moi la moi simoko. Tu le verras ailleurs songo bolimbisi limbisai. C'est parmi tes amis. Boyo kanal tu souté. A ozongela yo a songo bolimbisi limbisai. Pardon no ko accorder eza porte moko fungwami. Et fungwami pona ba chantier. Et kende liboso. Et fungwami makasi. Kana pardon ou accordé mutuana moi moi sur et fungolo ba terrain construction makasi et loko na kolo ba pona bana Nzambe nyoso naza liboso ya chaîne de télévision Mabia Star TV Nzamba Pambola maman Mabia Star TV voilà na déclaré bonheur et longévité et tambola na yo Nzamba me musika ba projet no réussir cette année za année à succès pona yo voilà numéro na ngezali na pesi yango bala Nzambe nyoso basola na ngai babenga to sambela na kosakola bino bokuta na Nzambe ya sans mélange prophète Yves Samba voilà Nzambe na ngaza sans mélange. Merci Nzamba Pambola bino. Voilà, merci là notre prophète Yves Samba alobi moi eloko na kati chaîne na biso Mabia Star télévision ezalaki esengo pona ngai na yamba mosala ya Nzambe boy. Aujourd'hui je suis béni talaka alobi na bote mwana prophète mwana nanga bota milobi première fils nanga kombo na ye Darvi Timanga on appelle qui est au penazana esengo ya ko annoncer déjà na bandeko nyonso bayalandaka biso femme azape na hôpital nanu to luka kosimba simba moi mike pour kaluka bima je crois je suis déjà béni dans cette plateau aujourd'hui et puis je crois mon enfant aussi est béni parce que amen devant moi azamona ouverture azamona succès et voilà devant moi j'ai un homme de Dieu oyo apesi biso oyo esengaki potozwa na 2022 oyo. Quant à moi, je tiens à vous dire restez toujours connectés dans cette chaîne Mabia Star télévision et n'oublie pas toujours de s'abonner. Prophète, merci beaucoup. Napesa mbote na maman Nicole Kaimbi na Bruxelles. Voilà. Nzamba Pambola yo. OK. Napesi mbote lisusu na maman Pichuna Mata na Paris. Nzamba Pambola yo. Mbote na Mama Gal na Paris. Nzamba Pambola yo Mama Gal. Voilà. Nzamba Pambola yo Gal Kisuka. Voilà, Mama Gal Kisuka. Ouais, Nzamba Pambola yo.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Là, c'était le prophète Yves Samba. Contactez notre prophète Yves Samba. Et puis, na promettre bino déjà, bon, bandarumo na prophète, ko bandaru défiler na chaîne na biso mabi Starawa. Et voilà, et banana nzambe. Merci Nabino. Et puis, merci à Christopher Songo, moi, mobile ya zanga le côté na kati à Londres wana. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité, la collectananga na chaîne de TV, la collectananga na chaîne de TV, la chaîne la TV, la chaîne. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.